voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Merci beaucoup très chers internautes, merci surtout à tous nos abonnés de notre chaîne La Voix du Peuple avec notre patron Vincent Chilouise que je salue. Merci à mon caméraman, là je vois déjà derrière la caméra je suis avec Parousia et Sayo. Parousia et Sayo, Bambote Belé, Babi Moussala Kitokoka, Ndenge Zalaka. Merci surtout na confiance et puis fidélité Nabino na émission Nabiso, les news des stars. Voilà, aujourd'hui, ils sont présentés par moi, Samantha, il faut dire Mama Bonheur, Dekatoloba, Bonheur, Topé Sabino, Mingi na Moussala. Lelo na paradis des stars, Lelo na les news des stars, Lelo na Yambi, Ponabino, artiste du moment, Babi, avec lui, on va parler de tout sauf de rien, tout ça précisément na village Makanda. Donc là, je suis avec l'artiste Binafile Ig. Bonjour Binafile Ig. Bonjour Samantha, il faut dire Mama Bonheur. Bonne santé et puis les adorateurs nyonso. Ouais, qui m'a en Angola Nzambe, tout ça pena bien, Nzamba ça la grâce. Voilà. Positionnement déjà, ils ont marché malgré le confinement. Promotion, positionnement et qui est comment? Ouais, tout continuer sa promotion na biso. Nzambe merci, c'est quoi venant malambo comme poussana et poussani. Nalé ça te fait 60%, ce qu'on a commis à 80%. Moi j'ai la 20% n'est tiré là pour na babar na biso à Congo. Mais Liban Namboka, Europe, États-Unis, Asie, c'est bon. Bah message il y a de partout, bah félicitations en tout cas, Nzamba zo lokumu. Ndinga sala biso grâce pour la période moko ya moi passe au mon atmosphère ya mokili la bien te ba corona donc album na biso ya mi balé écoutana na bitumbe belé. Donc mais Nzamba bolingo sala biso quand même grâce et qui est bien. Malgré ça, Liboso qui n'a reculé devant. Ouais. C'est quoi s'est positionné? Depuis s'est positionné, tu te sens comment? Bon, depuis là s'est positionné, moi on appelle ça qui un combo ya album nanga positionnement parce que ngala trop spirituel. Ma monsieur yela nga mona ebati na milobele ka positionnement. Et là on a comprendre pour se positionner bien, faut ba marambutu ya mabe weza autour na yo. Faut écouter, faut longo. Mais voilà, à part la vie musicale, et à tout on a vie musicale, et dans la vie familiale, et dans la nenga ba master, et dans tout. Au moment que bah tu es belé au bazaki msuko fana nanga nenga vrai nzamba sali ke ba kende pour se positionner. Mais quoi ça fait par rapport au comportement na honte? Ngai. Bon na lobité na sain. Motutu aza ba défaut na ye, aza na ba qualité na ye. Voilà, na lobité que na sain, motu. Peut-être vérité na ngai ko motu soit ko gérer vérité na ngai te ako supportant ngote les bani. Donc vie ezara bongo. Voilà, tous on a na sima comme on a Binafile à 4 ans passés et lelo monsieur Ig ndenge ba benga kayo. Tu te sens comment na po na yo ya lelo? Lelo le quitte. Lelo est bien. Et ata yo mo lelo nanga na 4 ans nanga mo te que lelo il est qui Nzamba sali grâce mais na ko pesa peka merci na 4 ans parce que 4 ans passés nanga na yango etongi lelo nanga. So 4 ans passés on est à la raté mais na zape on a la lelo te. Donc en tout cas merci beaucoup na Nzambe. Ninga longo linga place comme na zalaka comme singa ti et puis on s'amène na Nzamba mais manga susu ko lega place on a la po oh ben et comme une année passée aux émissions tout ça. Voilà Binafile lelo oyo ni nezo sala que quand on te critique Binafile orgueilleux, Binafile matérialiste, Binafile mutaba rancune, mais il y a quelque chose que moi personnellement j'ai pu remarquer, c'est comme si aux ba critique nyoso batu basala kayo ils ba photo so ba publier au pesa ngo valeur. C'est dire quoi? Non, en fait déjà tant on va Binafile matérialiste, Binafile orgueilleux, Binafile impoli, ingrat tout ça. Voilà. Moi je dirais ceci. Et là comment bisot ba congolais tout ça, on va congolais n'y a sauté. Mais certains congolais tolingi plus hypocrisie que vérité. Au moins na Congo, vérité comme insulte. Au moins maintenant muto aloba vérité. Hein? Tout le monde a attend na ba attend na ezaka en Afrique mamwana
ata na pays mosusu Afrique tomona yango mona ba politicien bakanga bango pour la vérité. Omoni biso tolingi plus mensonge que vérité. En tout cas moi dans la façon nanga nzamba salelanga asalanga na ba qualité nanga na ba défaut nanga. Tu vois? Oyo nga na santaka na onga na monaka bato bayaka ko commenter babenganga orgueilleux to bafinganga bayebi yango te bango pe basala la sentiment na bango ba na posa so afandi libosa télévision yo lo baka mambo yo sepe nango mais ba problème na yo ya yebi yango te. Et puis dans ba musicien biso ba musicien to za na système moko na place to soigner ba mitema to li ko soigner ba image. Mais tout le monde a monté ma bé mais sur les na TV a soigné image na yi pas ba tout ba mon bien parce que biso bato tout ça tu as un esprit à vérité bato ba taxer biso na ba communion so bato ba ya ko décourager biso pour to tika ko loba vérité mutu mususu o loba vérité eza msu ya camarade na yi to ya cousin na yi ya sepelité mutu mususu pe ye mo rasali ba faux compte na yi pas ya kaka ko traiter orgueilleux impoli tout ça pour décourager. Biso tout au jouer j'ai monté. J'ai hypocrisie nga na bien monté. Moi je suis comme ça. Na la parfait. Mais so ima mutasalinga mabe en tout cas na ko supporter te. Dans vraie face na nga yango wana. Na impolité. Quand même les pardons aussi existent. Na limbe ça batute. Na impolité. Na banda batu mabete. Na impolité, na orgueillité, mais na faiblesse, na réaliste. Tu vois, il y a des attaques oh et comme la surtout la musique na biso. Oh et mon na télé te. Voilà. Mais à un moment faut qu'on ya au dénoncer makam susu pour qu'on arrêter makam susu mais bato ba yebi makam na biso te ba mono kaka impoli tout ça. Donc voilà, c'est ça. Bato ba lingi ba inisanga pa bato. Ba inisanga orgueilleux, impoli, ingrat tout ça. Na permettre bango basala ngo problème ya te mais ngalo décevoir nzambe na ngati. C'est ça. Na koma le kuta pona sepel sabato mokili. To na koma hypocrite pona sepel sabato mokili. Te nzambe na nga salanga bongo nazaka droit. Et puis bato ba na posa ba inisanga pa bato ba continuer, c'est pas un problème mais ba ko inisanga ba nzambe te. Parce que nzambe yebi mitema na biso. Ma moto ya loba na ba télé, eza weza na mitema na biso te, eza auto sala na CCT. Donc biso bato baboye bato ba comprendre na biso te omoni so yeka na ba vérité na mona rappel des fois ba taxaka nani frère nanga Inos bi impoli teti bon na encourager makam na été mais na pesi exemple mtuna mtu ala ndenge na mona makam et à un moment ba taxaka ba no taxer grand frère na biso héritier batana bi impoli tout ça so tali la plupart bato mona ba taxer na biso fali orgueil la plupart bato ba taxa ba ka ba orgueil ben impoli baza bato baza vrai. Yo mingi bazola sur orgueil parce que côté politesse vraiment bataxaka que tu es un garçon poli mais mingi comme orgueil aza orgueilleux orgueil on na salini ceux qui azo kende ba émission fois même ma voiture nyonso il faut la kisa ndaku il faut la kisa boy il faut la c'est comme si mutu moko abandai ko s'attendre te que akoma o azalelo. Ça a toujours été j'espère que comme na mato ina ça a toujours été comme ça. Mutu nyonso artiste nyonso na Congo oyo lelo toyebi banda kuna bango toyebi mituka na bango toyebi banda ko avena so ko fiolo mide toyebi ba to mona avena so fali pour paquer so ba bag asali vidéo to mona avena so ko fiolo mide akoti na Galiano voilà mais bato misusu mo ala xate po ala ti Galiano ba chinois tiko o la ki na place so mari to mona te o la ti Dolce Gabbana no ya ba chinois o la ki nene et puis bato ba la ki sa te ona ba na ngote moko ba ozwa ba o la ki sa wana eza orgueil te nga soki na émission na ye na ba voiture na nga eza côté monsieur eza façon ya ko pesa pe honneur na respect na musana na nga omoni ko la ki sa pe ba master misusu to ba leki misusu musala oyo so sala yango bien et ko commission na niveau o nga na mbongo te so ke na mbongo na leki batu na mbongo no mais ça pe mode de vie na nga nanga mna ke émission na ba voiture na nga nyonso na mutu aza musicien mais dans langue chaque jour na boîte. Tu vois bien nga mode de vie nanga ya ngwana ya ba délire nanga ba voiture ya ba délire nanga et ya te pona ko choquer batu to pona na ndenge nini ba même personne wana oh lelo ba koma traiter biso ba orgueilleux to la sabanda ka bango mtu ba loba ba musicien congolais ba na rien voilà parce que biso so nzamba sali biso grâce na niveau na biso to tchata moi dépa
bato so bamonongo yaka façon remercier nzambe yaka témoignage kolakisa bato place toutaki ti tokomalelo moto aza orgueil abeta passé na ete nga naloba toujours passé na nga nabotami na kisensu na galera na vie voilà nabunda lelo ti nakoma place oyo nakomi donc c'est ça. Voilà bien affilé na moni alliance yo na nzambe za makasi mais na osepela lisu to ba internet option sur la voix du peuple ba mekampe koyoka les adorateurs alléluia Hosanna na Yahweh alléluia to les gakas à moi. Oh non, les États-Unis. Oh non, à Chicago. Oh, Atlanta. Alléluia Hosanna na Yahweh. Babi wana eza nzembo na biso ba chrétien. Ouais. Inspiration wana igbi na filé. Ne me dis pas que l'album OP au contacter ba parolier te. Non. Nga grâce na koma banzembo penza nga moko tout ça et album na nga liboso deuxième album na nga banzembo na nga na yembeza nga moko. Donc na pesa nzambe merci. Au moins na te banzembo nga rane longi na nga. Donc eza alléluia Hosanna. To pesa nzambe merci. J'espère que nzembo o yela que na prière. Aro prier. Te elenga na avion tang na utaki Los Angeles na okende Atlanta. Ngamo ana bi nzamba bolingwe na bando talaka ndezala otalaka film na oti na mimoni tout ça na bia na bwe po nzamba lingi nzambe merci makambo msuto to luka pe na vie comme koma on a bi to zabwe po nzamba lingi to sala succès po nzamba lingi makambo yo simba po nzamba lingi bato ba otala biso baye bage bana bomo ipo nzamba lingi so zo musala ozwa mukanda osilisa classe obota obale ya po nzamba lingi ya pona bato mokili penza te parce que soutien eleki ba soutien na ceza ya nzambe muto mokila ko soutenir yo lelo mais lobi abaluki na muto mokila ko linga yo lelo alingi ozara na de paso bakisi troisième pas abaye na yo alingi abaluki lelo mais nzambe na soutien numéro 1 ya moni na loba tozabwe po nzamba lingi donc tozo reconnaître ka munena nzambe na bo moyi na biso aige. Voilà, merci à Service Eski à partir il y a Luanda Babi Kalamigité Makambaki Tokezo Banda vraiment Service Eski. Merci aussi à Jackson Color Babi la meilleure labo photo na Matadi na Cité Verte na Massina vraiment merci à toi na Bossani Pété Evange Blaise Capessa na Londres merci à toi Junior Levo na Londres merci à toi. Voilà binafilé tobeta masolo ya États-Unis.
quelle surprise. Nabi ke olobeli yango trop mais le quoi na émission na ngamba liboso na yamba yo, il faut to lobela ngo lisusu. Batu mingi ba bibi na filé abomba makambu te. Makambu na enyo so so lingia sala lobaka toujours. Mais to ka moi surprise au sala batu mbala moko États-Unis et puis na moment ya confinement. C'était dit à quoi mariage kasi yango moni na nzembo na nga grâce na baki igi akoli. Bakokola na nga eza na komo gérer makambu na nga parce que makambu suko lobango yango ebota pe moi ba jalousie moi ba cal tout ça. Yango to changer na so système to loba te makambu se réaliser kaka. Non na kenda voyage na nga la ki privé. Voilà nzamba sala nga grâce na kenda fana kena bana na nga ifai même iradi. To ba petit ne ba bongo bien visa na bongo ya États-Unis. Visa la facilité. Et bah petit bien visa bon il y a plusieurs entrées tout ça. Américain déjà. Voilà donc fait qu'il y a bana mais vu que bana besoin de congé té. Il y a un monde qui n'est pas moko zaki nango voyage à ma musique té. Maintenant on a comme aux États-Unis. Nous avons sali nga grâce. Banze monanga loko akuna pe koma. Tout le monde est pour se produire. Et à un moment ndé koma qui na filé ya kasala showcase tout ça mais ezaki nango voyage nanga et puis na 8 ans retourné des clips dans les États-Unis tout ça États-Unis clip est cher fort. Ah bon? Mon non na lobiga boka ah OK mais est cher. Si que tu le bête. Est cher. Donc voilà, après dans tant on a six mamando ça là, on a regagné mboka. En même temps, les États-Unis aux UP, nouvelle, il y a bien, il y a Moko, il y a danseuse Nayo, Cheften, Orline. Ouais, félicitations à Naye. Abimi meilleure danseuse il y a Congo. Voilà. Orline la cheftaine des fois. Voilà, élève du maître Abin affilé. To beta moi li solo il y a album positionnement par rapport ya banzembo kitoko otomoni au sali na kati kuna eza nzembo moko morgue. Morgue c'est apparemment c'est comme ça nzembo moko po olobi bolingo nanga ya kala abimi senga egra. Yo pe lisusu ye ko bimisanga enkra mokile ko yeba te pona nini to kabwani lokola nga na yebana. Donc eza nzembo oyo ozomi lobela vie na yo ou bien eza vie nanga eza vie ya batu ba yebani eza vie ya ba patron eza vie ya ba star. Au moins ni ba patron na batu ba yebani ba zora ba problème trop na ba couple ba célèbre ba célébrité batu ba likolo ba zora ba problème belé na ba couple na ba foyer na bango. Au moins ni si vous avez un mouton tellement célèbre, vu qu'il y a un problème et belé dans le couple, basi ba oboya kaegaka. Mais batu ba oya bateke, mabe outi pas mobilité, outi pas moisité, outi pas ba songi. Ba ye ba créer likambo mo oboye. Tant on va créer ngo mère asenine. Outo mère peso aza célèbre, père pas saline asiliki. Siko so salami une fois deux fois. Mutu swa ko molela na raison. Mais nazangi avocat net mukile bate poni to kaboni mais lokola nga na yebana batu ba kanisaka nga na pesa exemple net singa so na divorcer ba lo badini ababi na filo bandumba ba mise balaka bongo to yebaki kaka comment siko voilà ya nzembo explication na ya bongo et puis nzembo mabote ma trahi donc ye mando na mambuta voilà mambuta nzembo ana une fois déjà na yoka nazo yoka nzembo ana ezobete y avait une fille là kola ki abi mais musicien oyo tango azolo babazo kansa lokwa biso basi ya mikolo nde to boyi mabala bien mabala nde ezoyate. Non mais na kanyo exception là na emeli basi nyasha mikolo tenga na pesika conseil msupe baboya mabala msupe mabala nde ate msupe nzamba loba obala te mais azana grâce mso atakati na voilà bien affilé élève du maître atoké le sou parce que dans linga vraiment to décortiquer banzembo presque mingi oza na kati album almeti moko etumbaka ndako na expliquer moi almeti sa mokie yango etumbi ndako voilà voilà tout expliquer moi ça zo bisa mobali likambo qui est kaka yango moto etumbi ndako donc likambo so eza mokie foto luka koboma yango koboma moto nango na bolingo to luka koboma moto nango et voilà tala moto almeti moko kaka tangi epeli oboya koboma yango etumbi ndako nyonso donc toza prudent na makambo na biso na bakouple na biso. Par rapport il y a une fois na landi on émission par rapport il y a concert oyo olobaki obeta concert il y a $500
Au moins, que quelque part, au sauter ma casse moko. Mais jusque-là, non, tu bêtis concert. Il y a $200. Ça a déjà bisota. On a sala na mamne batu ba calculer te on a sali. On a nde bina filé. On a nzambe na loba tout est possible à celui qui croit. On a zada bisota. Tant que l'on a un orchestre, si tout biso ba jeune alléluia ezala mais qui mange un moment on a TV. On a dans la longue na salle maman album 7 titres. Dans la longue na mis album nanga et ça lit un mois après. Tu as un concert dans un orchestre. Tu as un samad. Voilà. On a un mois à sortir l'album. Mais on dirait que la raison de l'album, il faut jouer moi une année, 2 mois, 6 mois pour que tu aies un liban dans le monde. Il y a un choix. Il y a 59 concerts. Tu as vendredi, samedi, dimanche. Donc, on a un sota. Et on a bêté. Mon choix est un symbolique pour toi. Si je peux le dire. Si. Parce que les Nzembo ont quand même fungolé les porte. Ce qui est au cas où ça me sollicite dans mon champ. Na ebe baza tuna na zola ndele nini. Bozolo baza ne lokote. Eloko azanango. Binobo yabite. Sekele ya motema. No epsa motote. Mais azane lokwa. Kombone. Tozutalien. Il faut dire. Voilà. Merci beaucoup Hugues Binafile, merci surtout na ba internet episode sur la voix du peuple et puis patron Abisso Vincent Tilouz Nabi Keboza vraiment il a kosepela na les news de star ya lelo. Voilà Hugues Binafile camarade ba wewa. Nabisio. On va biton ba jaloux na ba lobara no wana musicien ba wewa, musique ba wewa et tango yo kaka yango ba critique a bongo. Musique ba wewa. Ceux qui te yé ba na ba wewa. Non, na mona bango ba na conscience té. Parce que wewa pas za mutu. Comment yo li wewa yo ka musique té? Moi je suis fier de moi. L'artiste alibosa koti sa rumba na stade. Ba oyemba ba rumba nanga. Na l'artiste alibosa na koti sa rumba na parlement ba député ba papa ba mikondina ba veste ba zo yemba banzemo nanga na parlement. Na l'artiste alibosa na koti si rumba na moto. So ba beta bango te baba na moto c'est que ba sepela na musique na bango te ba bongisa kaka pardon ba bongisa en tout cas ngala pesi merci na bandeko nanga ya ba moto voilà ndenge ba beta musique nanga je pense que moni mutu so aza jaloux ou mutu so azo luka place ko fingela mutu amona te ala libre en plus toi na démocratie ala libre ya créer couloir na yeni na ko lobela na kendo beta concert na Turquie ba we ba la kuna non. Aux États-Unis, na salle ba showcase na ngai na oyemba bina bato. Ce sont des wewa. Non. Est-ce que na salle album na ngai bina embeli wewa? Non. Embeli ba boss quoi ba Eric Mandala ba vient na ngai ba Igenzinga Vwandu ba honorable Paul Bindu Musambal. Moni. Donc batika ba pesa ba wewa respect ba la pe ba tulo wa biso. Je pense que bato ana mukolo ye mo yo ka penze moné ba beta na wewa sepela kaka. Basa ande boulot bien. Basa boulot bien par rapport à. Bah ouais teti bandima bindimela te. C'est ba bête. Maintenant yo ka banze mo pe afena biso kofi. Baba wewa na yo ka mikolo na yo ka mi ange mi démon. Baba wewa ngana ye kaka. Baba wewa. Siko. Basa boulot bien. Voilà Binafile Hugues par rapport à la composition na yo. Et puis conseil nous copé ça pe na bandeko na ba musicien surtout moi na la musique moko sans bêtises na kati musique moko oza ezope ça vraiment conseil mais tout le monde a mingi jeunesse ya génération na bino o ba bimi lelo musique po yo kana il faut kara ba kotsa ba insanité na kati na ebité conseil pe ni tant que yo artiste musicien on a changé na mo pera ba mine conseil mukolo oui ba mine po batala ka ba mine a mission ba te mukolo na te a souder na ko mi pasteur butu me moi joie conscience na bali po yo kate na changer le roi au lavakate au te ya pété na ko mo bisa ba mine ba keni na te ya ba mine le roi yo lavara les linges sales te au te ya pété pe ça peut conseil te non boy bo te ya voilà artiste musicien baza maté ba yo kate ba fana bon no te ya te vraiment voilà Binafile na habité ce toko ekozwa sous chanson après to clôturer émission na biso pour to kuti bino déjà en pleine répétition non à moi.
kasi nasengi nayo okumema togolimo na ngai te nazanga etondela ekoki koseka surtout eyebisa ngo bamona na ngai te bakoya koseka ngai kosoma tulisenkete ekete kolingongo ekolamuka kocinginami na libute kolingozenina ya animation bakokoyebisa basharuti okoyinga bakoyende kosepela kotane ngai obazelaki bolimango kosoma tulisenkete
Stéphanie Gomon, la famille Maurice, la famille Antonio, Samantha Ifoji, la sœur à la face. Nous sommes la famille Saint-Guité, le bien fait pour Voilà, merci beaucoup na les adorateurs qui vraiment adoration ya jeté. Bina filé ig mot de la fin na yo na ba fan nyonso ba Holanda. Ba tuna so batali biso na pesi bango merci, jamba pambola bango ba consommer ka album. Merci. Kitoko c'est. Ouais,
nzamba pambola bandona so batali biso yango na lobi ba consommer album et puis Ben toyo ka ba voix moko ya Ben na pesi mbote na monsieur monsieur Lamine Donvo et puis na pesi mbote na Prince Matundu, monsieur Prince Matundu, salon Prince à coiffure, merci pour tout. Prince à coiffure, et voilà frère. Et puis na osenga na ba auditeur nyonso ba landa interview na auto sala na Africa, na Radio Africa en direct de la France. Et voilà, merci beaucoup pour tout et puis merci à monsieur Phil Montagna, puis merci à monsieur Day. Voilà. Tu déjà, malgré tout comme une femme qui soit yelinga na mutu, tu déjà album il y a gros peso c'est préparé déjà. Voilà et puis nena lo babo et batna so bata la biso ba ki album na biso positionnement ça déjà na playlist. Na Radio Africa en direct de la France. Donc d'être fan de bazo ka biso ba consommer biso. Merci Nzambe pour la grâce et puis merci une équipe nyonso oyo ils ont travaillé chez Ngai. Merci Nzamba pambola bango et tout ça toujours préparé l'album du groupe. Tu préparer l'album na biso album ya et bima lelo te mettre préparer. Apo ba tu pe babanga babi reculer devant des jeux tika ba tu na posa positionnement et y est donc positionnement zo bundana reculer devant. Non, en fait premier là nazo lingano lo batrote na moi ba déplacement belé, tu vois. Alors on va profiter d'un moment on a nakin. Tout ça li babilo qu'on a biso to travailler to bombi. En attendant l'album na so positionnement et okende. Tant aussi ça peut être après une année tu mets cet album na biso il y a groupe mais le col on a ba déplacement moi trop même si non on a au monde on suka lobiana peut-être aïe il a cool voilà ba déplacement za moi belé on monite au profiter to travailler voilà mais tu peux sinon date cet album et bima. Voilà. Merci beaucoup merci na ba internet na biso, merci beaucoup à service SQ Service de qualité na Luanda. Merci à vous, merci à Blaise Kapesa na Londres, merci à tonton Tishik Mwanga na Luanda, tonton Tishik Mwanga na Luanda Bambote Bele na yo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à toi qui est derrière la caméra. Et ça yo, merci na ba abonné na biso nyonso, merci na patron ya chaîne Vincent Tilouz. Vous continuez toujours ko bakisa abonnement na bino et puis tant beau s'abonner à la voix du peuple bobo santé na chaîne nanga Avenir Télévision bobo santé ko s'abonner kuna. Je vous retrouve prochainement toujours sur la même chaîne, restez branchés, bye.